Baindo totelema esengo pesa soko ba sura banda kona bino epai wana bozomi penza ebele ya kolanda émission éveil ya conscience émission ekelama na objectif moko ya kolakisa moto moindo ya uti wapi ya komi wapi pe ya azali kokende wapi nde mokolo na mokolo tosalaka effort ya kokende koluka bandeko bazana makanisi ya malamu ya kolamusa bandeko baindo nde na mokolo mwalelo toyambi lisusu moko ya bapanzi sango o mokolo na mokolo bazoa ko sosolisaka bino ba téléspectateurs ebelo bozolandaka biso na ba auditeur bazozo bandeko bazozo liboko la nation nzela ya radio bino ba auditeur lelo toyambi lisusu moko susu ndeko na biso ndeko ndombele botale mbote na biso mbote ndeko na ngai tambi mbote pena bandeko nso ba dibongo libaku ya kolanda biso mokolo mwalelo ba téléspectateurs bomoni ndeko ndombele botale kasi masolo na biso mokolo mwalelo ekozala bela mingi sur sanza oyo to peto bengi mois de mars na kati ya mois de mars to mona ki epai wana bandeko bazana kati ya religion africaine na bokamba mya fumukusu ke muzala pana na Angola elongo na bangunza ba célébrer ki milulu munene ya fumuki mbangu mokolo le 9 le 11 ezalaki milulu ya nesonyanze la fumukusu ke muzala pana na Angola pe le 28 eleki ezalaki anniversaire ya lisanga ya futuka vana pambo vidla kasi kotala nanu na terrain na maetali makambo ya fumuki mbangu bokomona plus mingi soto za na décembre ndenge impact ya date wana ezalaka par rapport ya naissance ya fumuki mbangu ba media ba yembelela kengo ndenge nini pe peuple congolais yembelela kengo ndenge nini nde yango za muzindu ya masolo na biso mokolo mwa lelo nde kondombele botale lelo le 9 mars e uti koleka awawa religion africaine na sangsaki batebele na tine bosepeli mbotama ya fumuki mbangu tant que mopanzi sango na niveau ya media to pepe peuple congolais ba yambelela ki message wana ndenge nini ya mbotama ya fumuki mbangu matondo ndeko na ngai tambi tozwaka ntango ya kointerpeller ba homme politique bato bazeko kamba biso bino moko bo épinglé awa soko essayer de sombre motivation pour ya kosepela fête ya Noël bo silicité soko essayer avril bakomona bokomona même bana bakopema po ba célébrer fête ya Pâques soko to pusani muke bokomona journée de la femme, journée internationale de la femme et comme il peut go joyisika na mboka oyo basaleli biso na mokolo mobimba ya bondumba le 14 février Saint-Valentin journée ya ko bebisa bana ya bato journée ya ko déverger bana ya bato ça se passe ici na mboka ya biso mokolo ya mfumuki mbangu le 9 mars eleki lokwa moko boyi moto kotia kate tolingi pe to interpeller bandeko mosusu ya masanga mosusu na esika bozwaka ntango ya kotea bandimi na bino un politesse vers ne songanzi na fumukusu kia muzala mpanda na Angola et pusi malamo botea bango pe mosala ya fumuki mbangu pongai etant mopanzi sango na twaki ntango ya koleka pe mokolo yango kolanda pe etando même pas na bandeko soit disons bangunza malamo bateka mai malamo babeta masolo mosusu bangunza ba moteka mai na lobi malamo bateka mai même moto yebite koloba sango ya fumuki mbangu omoni esala kapasi na motema na l'état à Solebraka 25 décembre lokola naissance ya Jésus. Jésus nini Jésus acteur ya film. Jésus moko importé imposé yewana akangi Afrique lelo yewana considéré par rapport à Mfumuki Mbangu oyazali le plus grand prophète oyazali lisiko Mosisa axe central ya baindo oyo date babotama eyebani oyo elongi na bango eyebani te leki lokola date moko ya pamba bomo mesano ne songi nzila nde fois sangisa etuluku ya bato bon eze tumba toyaka etumba tola muka tokoma esika oyo bakoyeba ko epusi malamu na mboka ko reconnaître ba valeur na bino ke ko copier mai bakumbela bino
ndeko ndombele soko solo ba bongo olingi eloko pena nini bino bosengaka na l'état bo reprochaka na l'état mokolo na mokolo to monaki awa soki to bosani te na ba année 2011 2012 procès ya Fumuki Mbangu l'état epa wana azongisaki yango mais ça déjà pas parmi ba biloko bino bozo mais siko nazo comprendre bino te bolingaka nini journée comme férié payer pe chômer to ndenge nini ndeko ndombele poto ngozolo ba exemple ya Pâques toyebi ke na Pâques bana bazaka na vacances Noël pe ndenge moko so bozo linga pe na mokolo ya naissance ya Fumuki Mbangu et comme pe ezaleli lokola congé pa ba yindo to ndenge ni menetambi boni bonyoko ko célébrer anniversaire ya tata ya bato soki komi mokolo ya mbotama ya tata na yo obosani ke mbotama ya tata na yo to sali semblant ils na sens te tango bolobi esika to utia wa basalaki procès ya acquittement ya Fumuki Mbangu wana ba théâtre ya mangobo na ya bazwezwe zo senge loko na contraire nango senge loko ba pesi yo bani soko boye yango na lobaka na linga ko za mopandi sango ya investigation okokito za ka okwa moto utika kana ndako la ndi info te to fandi na plateau te soko po tuninga mutuna tika kana pesa kabiana cour e kondanaka Fumuki Mbangu cour belge soko bako akite Fumuki Mbangu banani bako akite Fumuki Mbangu te église kimbangiste akeba za la pridon akokite ko sangaja kana makambo etali molimo ya Fumuki Mbangu mais c'est tandondeko c'est vrai okokyo somela na lobi okokyo somela mais c'est réalité makambo solo beza sérieux okokyo somela mais c'est réalité tango omoni mondela aze mayele moto abatami na motema lekyo na mayele tango basambisi pe ba condamner Fumuki Mbangu moyindo nini azalaki na condamnation wana bongo soko baye ko akite moto banani fo ba akite mais cour belge ko congolaise lobaka te mokolo wana omoni lelo tango basali eloko wana po ezalaki lokola ekonongo etelemelaki bango te loposo pembe suka bako dédommager baindo et parmi ba dédommage à intérêt procès en Fumuki Mbangu ezalaka prophète ya bato bokanga et sans raison mibutuku misato na boloko bako futa bana ya Fumuki Mbangu ndenge ba viva mibutuku misato na para tata na bango ozomona sika bana Fumuki Mbangu basali kolo na bino donc ozolo bake bako pesa bako dédommager famille ya Fumuki Mbangu bana na ye famille physique était famille physique Fumuki Mbangu azalaki tata azalaki na mwasi abotaki na partie physique tolobaka yango na betando église kimbangiste famille physique lokola Fumuki Mbangu existaka na mosuni autaki na nzete te autaki na ebwele te autaki na mopepe te abimaka na libota atika libota église kimbangiste bandeko église kimbangiste basé na raison etant makila ya Fumuki Mbangu bakolia bakomela plus que basé kolia pe komela lelo po nkoko na bango po tata na bango asalelaki bango mosala lipamboli wana ko retomber sur bango wana eze moto ko contester yango azete mais bango ndete bako prôner message spirituel ya Fumuki Mbangu pour lokola babandi kaka l'église de Jésus-Christ sur la terre et sili to suki wana basé église à Jésus-Christ bango basukeli wana to keisi kana phase spirituelle to moni mokobi misala ya 1921 moto mobimba yeli susu kolongola kombo ya Fumuki Mbangu na bikok na ikunde na fulu wana nani maintenant na lobi nesongi nzila Fumuku sute kombo sana bikok te ba déjà bayeba ki Fumuki Mbangu bayeba ki ye ndikondombeli koyeba na koyeba bato batanga ki kombo ya Simon Kimbangu balobi mabele melaye bato baze ko chola mais moto alobi peke Fumuki Mbangu atinda mana Yesu atangi kaka kombo Fumuki Mbangu mais est-ce que alakisi valeur vraie en Fumuki Mbangu côté moko loposo pemba lobi un envoyé divin qui est venu spécialement pour sauver votre race wana loposo pembe alobi toyebaki Fumuki Mbangu po tolanda qui est de près de 1921 jusqu'à sa mort Fumuki Mbangu 1921 T51 30 ans soko mutalandi moto 30 ans de près c'est kayebi
Po nini bamindele basedonaki peine ya kolanda fumu kimbangu 30 ans yonso asalaki na boloko po bayebaki ye moko Jean-Marie Vanin palobi yango azalaki un homme ordinaire te. Et à que plus loin, Paul Banabandeko église kimbangiste, vous venez nous apprendre le christianisme, mais c'est nous qui vous l'avons apporté. Beaucoup de gens qui biso bonzambe a Biblia te po biso ndeto kumbela bino yango. Ndeko tambi mosala ya nesongianzi na fumukusu kia muzana mpanda na ngola, je plus lelo kolakisa lisusu baindo nzila oyo tobunga yango balobi futuka mvana pambu vidila to zonga na esika tobungela. Le 9 aleki biso tokanisaki yango tokolika na etando na bino bato yonso batalaki mais batala yango kaka te lokwa bilili bato moko basanganaki fete mpunge betaki tolobaki yango mbaleleki basosola mbotama ya mfumu kimbangu ezalaki nini bénéfice nango eze nini et pona biso baindo kombo ya mfumu kimbangu esalaki makamusi ya mfumu kimbangu abotama. Kombo ya mfumu kimbangu wana esali makamusi ya mfumu kimbangu na mosuni babotama. Esekwisaki bakufi. Yambo. Bongo tango mfumu kimbangu abotami. Bayeyi kosala nini? Soko kombo wana balati esalaka makamusi. Ingeta. Tango torobaka lelo bato bayebi bakotea ka message ya mfumu kimbangu te. Soko bakolobela mfumu kimbangu asekwisaka bibembe. Soko bakolobela mfumu kimbangu atelemisaka bakoka, amonisaka ba aveugle tokotanga ka plus makamusi ya mfumu kimbangu. Mais soko asekwisaki bibembe. Falaki akoba ko sekwisa bibembe te. Mfumu kimbangu ayeko sekwisa bibembe ndakisa toko balana toko limbola baindo bazalaki ya kukufa na ngai fumu kimbangu na eko sekwisa. Baindo bazalaki bakufi misu na ngai fumu kimbangu nde bako retrouver vision to miso bako mona lisusu. Baindo bazalaki bababa na ngai fumu kimbangu nde bako zwa lisusu tango ya koloba. 1921 nyongo esilaki. Na fumu kimbangu nde to lisusu koloba pe ko telema lisusu na baloposo mosusu. Mais dommage que baindo telelo bazena ino ya kolala po. Ndeko ndombele tango zolo babaindo kino lelo baza pe kolala pongi. Lelo message ya fumu kimbangu, sango ya fumu kimbangu. Lelo komi ko troubler penza bato ebele mutu. Mutu mususu bokomona baleki na media koloba ete fumu kimbangu balokote na kati ya libulu moko boye. Asala na tatata, asala na mamata abima na libulu. Tosoyo kaka yango. Mususu koloba kete babota ye me yenda bota te bano bomona kawana ezake mama mwila yaka na bona ndako libala. Misusu bakobiso te bomoni fumu kimbangu nenga za bongo abota abala mais ndenge bandeko ya vuvon bazo memeleke mobikise bayindo te ye aza motinda mi ya Yesu. Moto moko lisolo ya moto moko mena ba vection makambu ya ebele. Vection nini o bayindo bakoki kotiana mutu pona mayetali bomo ya fumu kimbangu to bana noni sika na fumu kimbangu abota to abota te abala to abala te babota ye to babota ete banana ko yenola biso na poto kota no makamuso po eloko onezo songa ka mikolo na mukolo bandeko bazo tuna biso soko ya minde kondomele tunela biso ndeko tambi ba version ko tikala kaka ko bimase ko bima bisika yonso to se ko kenda lobi moto mosupa ko yawa ko loba fumu kimbangu autaka na sanza fumu eko koba ngatende na ko silisa ata ongana kopesa wa lelo ngai tende na kolongola yango soko bato bakoyeba nini eza bosolo nini eza lokuta eko kenda kaka ndenge wana bosolo batia kango bizeuzeu te bosolo aze bosolo azena tina ya kotie batia ye bizeuzeu te ako finir par ko s'imposer kolala kolamuka omoni tolobaka yango wa soko moto abimi soko moto ayebani moto yonso akosalaka publicité na kombo ya moto. Soko ndeko tambi azena ine nono ndeko tambi bongo moto kotanga ete ndeko tambi soka djoi succès adjoi élévation moto yonso akabela elamba esika bazaye kotanga ndeko tambi na ndenge ya bia yako ya garso bandaye ko nyoko mangamo to na bandaye ko sunga ye tango subo ebanite basi yonso mokili bakomi bagoli goso na yo tobimaka na ye o penza kutu alingaka balanga popa na biso mais tango mosubo bokuta na te na bomoi lisolo ya fumu kimbangu ekobeta mabongo
po bato balingaki bakokanisa lisolo tolobaka yango tant tolobi yaki pavita zaka na mwana bandeko mosusu même pe tozeko bunda na bango etumba moko balobi yaki pavita botaka te c'est pas ces on a division les outa et pas ya baye o bazana message ya Fumu Kimbangu te division te c'est kaka ignorance et division te moko mosu na betela ki lisolo ya moto ba pesi tinda na moto ya landi moto ya batindi ba compte rendre ze moko te biso to akana ne songi nzila moto ba pesa etinda akoba misala ya Fumu Kimbangu ya 1921 ozalaka fier tango lo bakango ke biso to salaka na moto ba pesa etinda nazalaka na tango te ya kotia mai na monoko na lobaka o ezali makambo sango ya Fumu Kimbangu bato bazaki ko bangela yango babomelaka te bato wana yonso ba sala baligablo tango ne songi nzila telemi ba ko sala ba mangomba to baligablo ndiko ndombele ndeko tambi na lingaka te to telemaka mingi na babiloko wana oyo amonaka kokia contre wa amonaka azona argument na argument baya bafanda na plateau baloba nanga babandaki mosala oyo wapi balobaka nini sur la personne de Fumu Kimbangu omoni na respect ya éducation to joyi pa ne songanzila mamaka mosu na survolaka yango pona bima mwana jobate nakokina bando tanga bakombo ya kingandi ya ya fandi na plateau na tangi mais quelque part ko sala pe ko pese bango lisu mpifo zoka tozena tango wana te mais ti siko répondre la mutuna na ngate ndeko ndombele Fumu Kimbangu abimana libulu azala na tata azala na mama bota to abota te pokata kingai na utai ko lobawa Fumu Kimbangu ba privaka yebana na ye Fumu Kimbangu abota Fumu Kimbangu azalaka na mwasi bana misato elembo ya bokonzi misato Fumu Kimbangu ayaka nango donc bana misato papa dia ngenda papa dia lungana papa kisolokele pouvoir spirituel pouvoir politique pouvoir scientifique misato wana babokonzi Fumu Kimbangu ayaki kufandisa soko yezo abotaka te po azalaka impuissant non ndeko ndombele otuna kinga moto na pesanga intango komema biso ba chemin wana te ke soki yeso abota pesenga intango na yanula soko Jésus abotaka te po azalaka impuissant et talibango bazaki na banzete ya bokoko to basaliselaka ba impuissant biso atoze na yonso uiri ntiruba kirufuri bakopesa yo esalisu moto azosi sa maladie so impuissant c'est que je jamais na ngambo na ye azosekusa ba wei ndeko ndombele soko tuninga moto na pesa kanga intango biyano sa yo ya nola bandeko bazola ndeko tambi na koka motema pasi soko telelo na 21e siècle Yose motolingi au défendre Josie. Pour na cerveau na ose kaka pe na image acteur ya film. Prophète a se révéla te na mokili. Bouddha viva soko au moins 4 siècles et demi avant Jésus-Christ. Ma se révéla. Jésus se révéla te. To betaka masolo te ko ba Ethiopie bato moko na kaka bazeko koloba dita meno komi moto mbongo te. Ezeba ba Ethiopie ba limbisanga ko defa lopoto Ethiopie ze ba revo e ko tikala ko se réaliser te. Fumu Kimbangu telelo soko na loti Fumu Kimbangu tokolanda tokoliki ya bandeko balandaki na hortense jeune mère maman moko alekaki musulman makuta ina Fumu Kimbangu apesi bakisi soko ya ba diabète ya ba maladie ebele tokoliki ya mbala sima tokokumbela bino bilili na ngapela landa yango na landa ngo na chaîne nationale me bango moko bato ba pronaka kombo ya Josie nanye sa mona Josie belé ba témoignage sala make belé nakuta na Yesu apesi ngetinda te bana na ngai sala boye belé ndeko ndombeli yo vandaka wapi po boye ko ndima bona ba makambo eza réalité toke bana ba charlatan tozalaka na yo na ne passé awa na fin na décembre tolobi tango yango yo bolo baka lobi ya bato kozala ndenge nini na neto lingi tokota na 2020 bino bolo baka kaka année de prospérité année de bonheur tolobaka yango année passée ba pasteur yonso basalaki ba veya wa bakumisaki année 2020
année de bonheur, année de mariage makambo yonso. Mais motaloba ki année de corona zete. Les lois. Mais tanzela lingombe mabiso nekondombele ndeko tambi omoni tango tozalaka liboso ya etando toyaka kofongola mémoire ya bato pona koyebisa bino mondele alongola biso na réalité, alongola biso na essentiel, amema biso na accessoire. Bango ba pasteur basambelelaka bato tia mai likolo ya sokore ya radio meli maladie esili sala soko boy melelo bakimi corona pas que ko alate ba musulman ba ke mekte pona corona mais soko Jésus azé le même soko hier aujourd'hui éternellement mona kana libanga na sala libanga lobina mikoleze ko ya po nini tango basé ko sala ba prophétie ya 2020 motaloba kiteke ane wana pe tokomona bokono moko ko ya corona. Donc yo poso le que Jésus fallait a révélé batu ba makambo to so mona lelo ya virus ya corona. Mais ba étaler bilan ya 2020 tout hein. Bango de balobi mabale ko sala belé. Bo mengwe ko sala, yonso ko sala. Ata négativité moko te batangaki. Mais tango to moni corona est dominé info yonso. Tolobi c'est pandémie hein? Après soko combien de siècles to comme na pandémie a boyé oyo lobby lekiawa na Italie soko 634 morts na 24 heures. Oh naino isale mate. Et sika to uti ba indonde ba kufaka. Mindele ba kufaka te. Po bango ata masu ezindi mort moko. Mais to kamwe kaka na corona nde to ke mindele pe ba komaka na ba 500 morts. Mais nini salaki ba pasteur bango ba monaka lobby ba monate. Tolobi eze loko mboka ba chômeur bazé mingi moto na moto fa sala moi abeti tole ati biblia en avant pour benda misolo l'exploitation de l'homme par l'homme nisika to komi lelo pona conclure na motuna na yo bato bakoya bakoloba sur fumu kimbangu ba charlatan balingi ba comparer kuna baloba ki Jésus abota te Jésus azala na mwasi te Jésus zema molimo mo santo ndeko tambi na tango oyo tosaka makasi soko to fandi tolobaka makambo ko kete ya bato babiloko lokwa ya ba biblia wana Maria zwaka zemi ya molimo mo santo mais zemi yango elanda marge à suivre ya ba zemi ya mosuni ndenge nini nikondombele zemi ya Maria sala 9 mois lokwa ba zemi ya bato c'est ça la kaka 9 mois te ya bato nde sala 9 mois. Kasi Marie est pas à la qui motote ndeko. Mais c'est qui anani ya molimo mo santo te. Moi ça mitia kazemi te. Molimo mo santo iya ze mu pepe. Poni ni zemine sala ki ata une semaine te. Maria yo ki pasi ya kobota babandi ko luka maternité. Te abota na ndako ya bibwele po bazanga ka mbongo ya maternité. Plus grave. Aboti esika babote la kabana ya bato. Akoka ko kosola Yesu abimite. Mais Jésus abotami. Lokola bana ya bato ndenge babotamaka. Omoni mwana moke tango tozeye kokola babi na yo soko leili lala omeli mbuma mbume kobota ona mutu. Bana pe babangi. Omona mwana mosusu ameli mbuma lilala leli mokolo mobimba. Ate bakosalo eloko bopo bota te. Bazwaka baindo bana mikie bazangi mayele na kibomoto. Baibishio prophète moko kokiondima oya botamaki na zemi ya molimo mo santo. Telelo Maria tika la vierge. Moi si aboti tika li vierge. Mais vierge marité belé bato wana nde balobaka no ngo baka ndeko ndomeli basana ignorance ningi balobaka vierge Marie yo mutu moko no baka fumukusu ninga za bongo yende mtazana réseau bato na nyonso na bazana kata ignorance ndeko ndomeli. Ndeko tambi ignorance ya bato yonso ekamusa nango yote. Lelo naoka na ba intellectuel bato mayele ba universitaire balobaka lipa ya carré. Mais lipa carré existe akate. To sombaka yango ndeko. Pesanga inta. To sombaka yango te chaque tongo somelanga lipa wana ya carré yongo na yango te. Nalobi ignorance ya bato belé kamusaka ote. Carré 4 côtés et 4 angles droits. Tozaka na mapa rectangle.
tozaka na lipa kare te. Mais na ba intellectuel lelo batindaka mwana kenda kosombela nga lipa ya kare. Bandela non leko. Donc lipo to sombaka chaque tongo. Mais na lobi na yo forme ya carré. Forme ya carré, 4 côtés, 4 angles droits. Ba angle nyonso eze ya kukukana. Mais zo forme ya carré, zo soko carton o eze carré. Tozaka na lipa ndengo wana te. Côté fois 4. Côté fois 4. Yango wana carré. Mais bato batindaka universitaire afandaka pe na homme. Alobi kenda kosombela nga lipa ya carré. Bongo ignorance ya bato eturuku ya bato kokamusa yo tezena makambo ebele eloba maka bato bavivaka nango mais abus de langage ignorance kozanga koyeba. Donc c'est tout à fait normal mokili mobimba sauf bavutuka sauf religion africaine oyo ba yeisi kawa na boyebi oyo kokitana na bosongi nzila po ya kokoba misala ya 1921 bango nde bakoki ba biso te zeme molimo mosanto existaka te. Pona bandeko bangunza pe oyo ba greffe na christianisme na boindo tokoyebisa bango fumuki mbango abotaka ko bota fumuki mbango kokelongola niveau élevé ya spiritualité na yete fumuki mbango abotaka bana na ye fumuki mbango avivaka lokola moto te na mokili eloko na eloko reproduisaka oyo yango ezali moto pa reproduisaka mais lelo ko bota mondele te bongo fumuki mbango abota makina érosion botaka moto maye botaka moto ndenge baba lobelaka bakuta ye wana bazuye do abima na kati érosion wana na lobi te tokokenda mokolo mosusu moto akobima lobi fumuki mbanga utaka na sanza baze komone ndenga zeko kita soko na singa soko na parachute mais yango te l'essentiel fumuki mbango asalaka mosala nini alukaka lobiko ya baindo fumuki mbango azalaki longengo yango toze kokoba ko interpeller ba dirigeant politique date ya fumuki mbango kokie zanga te na calendrier lokwa journée fériée et payer ba kofuta bato bakendaka mosala ba faina ndako me mokolo wana batili bango mbongo na bango na fiche de paye po tozwa indépendance soko lelo bango bazé ba bureaucrate soko lelo bazé ba officier supérieur na armée soko lelo batongaka pe bandako ya étage po fumuki mbango ndima ikokenda kusala 30 ans na boloko mais eko kamwa mokolo babotama elekaka na mboka oyo soko biso religion africaine tete otima makelele nesonga nzila lekite na betando moto akoleka te date na bango bazongaka mokila molimo tokufa na bango le 12 octobre soko biso tolobi te bato bakoloba te fumuki mbango aze n'importe qui te na mboka oyo n'importe qui te toze komona basala soko monima pona patriarche basala soko lokoni mais bato wana nyonso bakoki komona lokola bazé na bagradawa bazé na se en fumuki mbango. Donc mokolo wana eze ko mériter respect eze ko mériter mokolo ya méditation omoni tango toti koloba likambo awa ya tuluku ya bato pe bako demeurer na ignorance lelo partout na bato bako tanga ka balobaka le plus vieux prisonnier du monde c'est Nelson Mandela. Et ça esa réalité likolo baka te muto atanga esa réalité ndeko Mandela sali 27 ans na kati ya boloko c'est logique bato batali na kati ya mokili muto komina note na ba niveau na yango ba déclarer bongo soki ça pe na ndeko mususu lelo abimi na sima ya ndeko Mandela asali ba mobuko lekaye ndeko na pe akokota na kati ya histoire ya leki Mandela esa kama bata mayele te na bato batangi te ba yebi yango na lobi ekamusaka ote soko etuluku ya bato bayebi makambo te moto asali 27 ans de prison na moto ya sali 30 ans de prison nayebi te soko na calcule nini moto asala 27 akokozala le plus vieux prisonnier du monde nana sala 30 ans mais nazolo bango abanda manake bandi na biti sozo landanga te nani te to fotangile la biso komboti nana sali 30 to bandi na émission vraiment zeko loka makambo lisolo ya 30 ans to bandi ngo siko beta lisolo ya nani po awa na fandi na plateau na zeko beta lisolo ya fumuki mbango zeko la na plateau to zeko fumuki mbango sala 30 ans na prison de Kondombele ata mosupo na zeko loba mibutu komisato na boloko 30 ans na prison
aleki Nelson Mandela na 3 ans de plus. Et beaucoup monde que Nelson Mandela sala 27 ans de prison, mais avant 27 ans, azalaki kokenda déjà ba négociation na ba anglais. Na mikili ya poto. Histoire ezekolo ba yango. Nelson Mandela na mikili ya poto basalela ba monument. Nzokande soko mondela ndimio seka sombaki yo. Fumuki Mbangu akendaka te posala mibutuku misato na boloko to 30 ans na boloko te. Potango na yende ya kozonga mokila molimo kokaka na 30e année. Donc ezalaki soko ko vivre 50 ans kosala ngo yonso na boloko. Moto wana ba renverser histoire. Balobi Nelson Mandela le plus vieux prisonnier. Mais na élite intellectuelle na biso. Lokola ba kotite na bo Fumuki Mbangu po ba yeba. Nini ndezali? Bandimi baze ko reproduire yango. Ndeko ndomele telema kaka wana ebele ba masola Fumuki Mbangu to yoka ko azalaki bo azoteya asekwisaki moto seka bo akendaki mboka boye soko nazo comprendre na yambio a ozoloba Fumuki Mbangu asala 30 ans na kati ya prison mais nga na yokana koko aboti papa na ngazo betela nga masolo ningi Fumuki Mbangu banda ko teya siko na 30 ans yena akufaki na age nini azaki na age nini pe ba masolo nani so ninga banda ko sekwisa bato ko sala ba miracle la pesa na age nini. Fumuki Mbangu abandi mosala le 6 avril. Ba condamné bango le 3 octobre. Ba kei boloko. Fumuki Mbangu partout à monana en Afrique. Soko kei na côté à Congo central ba webiso Fumuki Mbangu abandai ko leka awa akendaka Congo populaire na ngambo ya Brazza. Wana zalaka na boloko na Katanga. Oh. Soko kei na Ituri, soko kei na Kindu, soko kei na Kisangani, kei na Équateur. Na Équateur okotambola okomi na Mobai Mbongo bakoyebisa yo Fumuki Mbangu aleka. Okomi na Bokondo kuna na bakoyebisa yo Fumuki Mbangu aleka. Okomi pa ya Bekonda na fond bato babi Bekonda baze mwa mosika na Équateur. Wana ye na boloko. Wana Fumuki Mbangu azalaka na boloko. Fumuki Mbangu baze ko kanga basali soko teletext kuna azalia wana boloko. Donc mon salaya ya monene yango tango tolobaka le plus grand prophète que la terre n'ait jamais connu et akande Fumuki Mbangu. Et aka Fumuki Mbangu tolobaka yango te lokwa na théâtre te. Jésus ba beti sete soko na 10h tétanos matina motema 14h aleli a lembi. Ye wana doki. Mais Fumuki Mbangu azeko sala boloko ba beta sete na motu. Asala boloko afandaka na mai ya mungwa. 120 fouets na tongo 120 fouets na pokwa. Batia na tono ba soudé. Babwaki ne bale bakuti ya zakotea. Fumuki Mbangu aleka na ambassade mokote ya mboka oyo ya mikila malili ko senga visa. Mais Jean-Marie Vanet balobi tozalaka na ye na Palais Royal. Palais Royal ya mboka nini wana? Mais Jean-Marie Vanet balobi bazaki na Palais Royal ya Belgique. Jean-Marie Vanet mazana. Jean-Marie Vanet baza curé belge. Oyo église Kimbangisi ezalaki na fête moko mariage ya mama kama pasiko na sima ya mariage wana babimisaki bitumba kanda wana ya curé Jean-Marie Vanet nde aye ko s'adresser na bango koloba na bango par rapport ya comportement oyo ba reproduisaki aitalisa bango que comportement wana eze comportement te en Fumuki Mbangu abandi ko lakisa bango ke yaye baka Fumuki Mbangu basé na ba document ebele sur ye. Tolingi to interpellé, tolingi to la musa makanisi ya bandeko baze ko landa biso. Ba mesani sayo kondima moto soko sakufi. Na présent ya moto bandima ka bato te. Omoni ata bato yo balekaka. Koloba mabesu Fumukusu boye na boye. Te bayebi ke Fumukusu aze ko sala mosala ya Fumuki Mbangu. Bayebi. Mais lokola mosuni ezalaka accompagné d'arrogance, ezalaka accompagné d'orgueil. Pas si po bandima. Ngai nalobaka makambo ya parcours moke ya Nesonga Nzile sika na yaki kokutela yango 2001 na ba chaîne RTKM. Donc banda 2001 ozala pembeni ya Fumukusu. Kaka pe na mosala oyo. Na 2001 tozeko koleka na RTKM. Nesonga Nzila Fumukusu kia munzala mpanda na Ngola. Moto yonso soka yoki. Tata wana lobi
yesu azalaka mobikisi na biso te ya biso fumuki mbangu babi tokomi na temps de la fin tato yondoki baboti boni babengana bana na bango na bandako na periode wana makambo yo lelo bato bazali kopesa biso ntango te po tobandi kokoma na likokisi fumukusu babandi kobunda bango moko oyo baloba lelo tomoni pe boti ngeta mosala ezali kosalema inspiration soko koyi na libanga ata libanga kozwa quantité belé mais oyo kokoya pe kuna ezali ba quantité ya inspiration nyonso fumukusu aloba na mboka oyo na kombo ya fumuki mbangu tomonaka yango osasir na ebite soko na banda kotanga to bokenda pe lokola na recommandaka bino bozala journaliste investigation na tuni bongo pona yebi maye oyo ezaya kobata mayango na tuni bongo soki ndokondomela za sir na maloba zolo mais soko boyebi oyo ezaya kobata ma bino pe bolobaka yango te omoni toze na pasi journalisme oyo bino boze ko salawa batela bino soko ba terme déontologie journalistique okokite olobate et pas ina bango to monaka ba fandaka balobi bosembo na salaki recherche sur likambo oyo na koloba oyo moko mosupo fandi awa sangai olobi pe ngape etant de kotambi na bino mopanzi sango na landi na monike fumukusu alobaka oyo po oyamba ya bango na plateau baloba makambo oyo lelo tokomi lelo awa mboka ngana zilaka pe na ebaka bolimi sinde kontobele to soko tawana tika na sise loko ngana ebaka soko to koti na tango ya président Félix Tshisekedi bato bako défiler na etando po baya ko prouver mesongi anzila bato baya ko prouver bato balobaki président Kabila azé 4 ans présidente fumu kusa zayi ko loba bongo par rapport ya ba sentiment soko ya ba intérêt ya misora zaki kolia mais tango président Félix Akoti lelo naze ko kamwa ko kana etando il est le 5e président de la République démocratique ya Congo oh bongo donc na mboka na biso 4e mazalate po président Kabila zaka 3e et demi loko remplacer ka tata na ye wana na bangunza tami bengi ngunza omoni soko réseau bungi nyonso bungaka kala réseau perdu tout est perdu muta komi ngunza po atiki mandefu ebele alobi akomi ngunza muta komi ngunza po alingi kosokola su robe na yete ya soko ya couleur nini komi bosoto ye wana ngunza ojwe nzete na yo batia soko keko likolo obandi kotambola nango na balabala ngunza okopier 2 versets osangisi yango na matiti ya bonkoko ngunza te okoloba de n'importe quoi okoloba makambo ze ko maîtriser te et mingi soko inspiration zete ko force inspiration te tomona bango ebele ami bengaka grand ngunza ami bengaka soko nani akenda ko comme opposant lelo ze ko zinda kaka na opposition yango na lobi fumukusu oyo baloba telelo eze kokokisama yango na solo ba téléspectateurs boze ebele bozolanda émission ba inde to telema tozana ndeko ndombele botale bino bandeko bozomi na Congo central bozozwa libako kolanda so na nzela FM sur bolingo réagir na ba testo koma na 082 319 22 25 082 319 22 25 botinda mitona na bino ndeko ndombele ko yanola ndeko ndombele tango na solo bake ndenge yozolu bimiselela ke fumukusu boye ngape na yebi 2017 Niki Ale azalaka wa envoyé spécial ya président Trump tout ça na fumukusu émission na niveau na RTVS 1 ezalaki likambo ya niongo fumukusu alakaka ke ba mindele soki ba continuer nezaleli na bango ya loi ya domination ba mindele ba kobetama mais ko banda 2007 lelo tozana 2020 ndeko ntomele total ba télé total la caméra total ba téléspectateur bazolanda biso soki na tuni ndeko ntombele koko sanga ite komemanga na gauche et droite c'était fumukusu alakaka ba mindele ba kobetama banda 2017 kino lelo 2020 ba mindele bazo continuer ka dominer biso ndeko ntombele chance olobi fumukusu alakaki mindele ba kobetama alobaki note ndeko tambi dans une année mindele ba kobetama dans 3 mois te alobaki ba kobetama lokwa pena no monite to kobaka non to lala to lamuka mokili na esili te to kobaka ka kolala kolamuka
omoni balobaka soko buki lokuta leka. C'est le chef spirituel oyazena soko na etuluku ya bemission na kokoka kotanga nombre te ezene songanzi la fumukusu ke muzala mpanda na ngola ba émission yonso elekaka pe biso to réactualisaka yango biso to twaka émission fumukusu alobaki na 2000 mais to zwina na 2007 wana tango mindele ba ko senga pardon nanya satandaki nango mais fumukusu azali koloba balaka na nyongo na biso bakofukama bayaka kofukama so vrai zalaki hypothèque mayele mabe kotaka mais to mona yango mindele baye kofukama balobi nini toye kosenga bino bolimbisi na ndenge tokosaka bino ono ya soi-disant chrétienté toyelaki bino soi-disant bonzambe ya lokuta to esclavagisé bino to dzoi bomengo na bino to réquisitionner yango wana mindele wana bayaka kosenga pardon ezaki ba délégation mbele délégation en Belgique ezalaki Allemagne ezalaki ya Russie ezalaki bazalaki ba délégation mbele eleka wana na centenaire ya bandeko protestant to mona tena bandeko bangunza baya kosangana baloba te motu na biso amonani tango moto alobaki likambo emonanaki te donc ami lobelango avant bokuma mokolo avant ba profession bato baluki ba contester na 2017 2018 Fumukusu alobi yango pona mbala yambo na 2000 na salle culturelle azo esika le 13 mai wana esika Nesonganzila tangi prophétie à 3e président Mouzé Kabila na prophétie tanga kombote baloba 3e président akoumelate politique nako telemela impérialiste bakoluka akozala assassiner na bokonzi Nesonganzila tanga yango boye ba image ya libi wana avant Mouzé akufa tolobi bien le 13 mai 2000 Mouzé akufi na janvier 2001 ambassadeur itinérant ya Mouzé Kabila zalaka na salle Freddy Mulongo kimi ya balongo ezala poesi ya kufa na suka ya milulu asengi Fumukusu alobi pesa ngai cassette po bozala mal interprété te nakenda kolakisa Mouzé Kabila dommage makambo yango lokola kaka baindo bakotaka te na bozindo ya makambo etali bango Mouzé Kabila na 2001 assassiné donc Fumukusu ninga zawa yeba ke Mouzé Kabila soki na kokufa 3e président komamaki na prophétie 3e président koyaki na ni Mouzé Kabila pe Fumukusu hésitaki te koloba yango na tango wana tango bato baye koyoka prophétie bango to mosusu babimi na tango wana sima ya ba 2014 moto nyonso amoni bondenge bamsu basali pe magablo na kombo ya Yesu facilement biso pe to koyiko sala magablo na kombo ya Fumuki Mbangu lokwa pe na yebi mwa kisa pota libumu ekoki koma lokwa mwa eloko kobikola na lokuta bato wana baye ko contre prophétie ya 4e président mais yango tolobi yawa pendant son c'est la bino maloba tozila ki bango bazonga ba défilé na etando akozala elenge baya bayibisa biso président Félix Tshisekedi ya elenge baya baloba na biso 4e président tozaki kozila ya prophétie ye po 4e nano akotite Fumukusu asala ki erreur soi-disant entre guillemets tokangi Fumukusu asala ki erreur 4e président na ino akotite ingeta tondimi totia Kabila 3e président et demi 4e président ko ya mokoni tokena na 5e simande na bambule ko ya kuna tokozonga na 4e donc baloba na 4e fois azala elenge akozala elenge azala te akozala po prophétie ze ko sali makala akozala elenge akokuta mboka ya kokabwana me bato baze ko mona baze ko tia kata nanya kuta mboka ya kokabwana président Félix asali passation pacifique ya pouvoir bato baze ko mela baze ko kabwana na esengo menanya kuta mboka ya kokabwana RC da Zwandambo MLC Zwandambo kuna soko Ruberu kuna Zwandambo mboka subdivisé balkanisation bato balukaka président Kabila ndakutaka mais lelo bato wana batelemaki lokwa bangunza na bato mosusu bamiti ya soko bango nde basololaka na milimo ezalaka soko na planète nini lelo baleka nano ba confirmer tokomi na 40e président ya mboka oyo mais bokenda koluka bango tende mukolo prophétie wana Fumuki Mbangu a inspiré kaka Fumukusu po yeba makambo oyo bandeko mosusu bangunza teto ningini mais mwana bapese tinda
mwana bapese tinda baze bakobi molakisi nzila akabe moko te molakisi nzila akabe moko batikali baninga basalisi naye bana baze kolanda nzila bandeko ndombele na kati bandeko ndombele bana toze kolanda nzila bangunza mayunga na kati bana yonso toze kolanda nzila bangunza nzomosi bana yonso na sima nesongi ya nzila donc toze tuluku o toze na sima soko balobi lelo tokokampe awa bato yonso bakitisi babagage tokampe tokolongwa wana mikolo misato nde tolongwi po moto azali komona te moto ayebe sika tozali kokenda te tango nesongi ya nzila komeli pape tango nesongi ya nzila komeli baambasade yonso ezali awa na République démocratique ya Congo ngunza nini ayebaki ke tokomi na tango bainforme bango courage wana na mitunaka courage wana na pesa ye yango te courage wana kasi azalaka inspiré te yo kanti soki azali kokoba misala ya 1921 bongo nani akoyebisa tokomi na eleko boye bekolo misala ya 1921 fumuki mbango tokei le 20 décembre 2018 tokei na ambassade ya Belgique kokenda koyebisa bango botika ingérence to boy omoni lelo soko bato baza koluka fo basimba fumukusu po batangema tango wana ezeli susu te tango wana ezeli susu te po mosala eze makasi mosala eze makasi batala lelo mokili ndenge eze ya koningana nkufa yonso nesongi ya nzila baze kotala liboso bango par contre baya kokota na molongo ya bangunza baya kokota na molongo ya bangunza totambola elongo po ya bolamu ya bato balongola motema likundu balongola esprit ya comparaison balongola esprit ya concurrence balongola esprit ya concurrence omoni lelo na lingaki na ino tolo bango boye ponga na tangaka bakombo na bango et te promettre ba téléspectateurs na émission Zoya Koya na ndenge bo soulever loko moko za très important na bandi na époque wana le kana kaka bongo kaka boye mansolo ya ba lettre te promettre ba téléspectateurs photo ya Bandeko Ndombele ato exploiter na ba lettre na fumuku salobela penzani na kati ngana zaki koloba na tangaka bakombo na bango pona zena bilili na bango ya banani ya bato yo wana lelo na sepelisi na pemisa bango miteme eze ko banga bango pona na tangaka bango na zena bilili na bango moto ko kontrenga zete bato wana yonso na zena bilili na bango les maîtres za fumukusu na ibisaka mbala lion rappelaka na mboloko teke nga na ze lion mboloko yo moko yebike wana lion bango pe bisika bali bayibikie fumukusu kya munzala panda na ngola kie fumukusu kya munzala panda na ngola wana salaki loba ya suka pona émission mokolo mwalelo ya Ndeko Ndombele Botale kasi Ndeko Ndombele Botale ebele ba téléspectateurs soki émission sili bazo tungisaka biso pona numéro ya singa na bino ya téléphone na mwalo mbango penza soki koki ko pesa bandeko numéro plus 243 89 86 222 07 plus 243 89 86 222 07 eze sur WhatsApp oya lingia koma atuna motuna atuna bobanga te motuna yonso ngana banga ka motuna te na uta na tombo toya na mokili to kobanga kotsonga yango te mituna yonso ya na nzila wana oyo mérité biano ko biano oyo mérité pe konganga to konganga po mwasi ya moto azete matondo moi c'est moto azali te wana zali ililoba yesuka poto kabona na Ndeko Ndombele pona mokolo mwalelo kasi ba téléspectateurs ne ka to prometa ki bino semaine ezo to koyamba Ndeko Ndombele poto exploiter makambo ya ba lettre wana suka ndenge nini fumukusa koma nini posa nezalaki nini makanisi nezalaki nini na kati ya ba lettre wana bosalaki penza ebele bandeko na Congo central bandeko na Angola bandeko na Congo fois bandeko pe na Europe bosalaki penza ebele kolanda biso ndeko sunda na niveau ya Belgique bolandi pe biso émission soko sepela ki na émission présentation ezaki pa ngai Ndeko na bino tambikoka pe invité mokolo lelo ezaki Ndeko Ndombele Botale na nzela ya cadrage tozalaki na Ndeko na biso kwaku pe na réalisation tozalaki na Ndeko na biso ne filimi ngala pe bandeko ba compatiaki biso pona émission mokolo lelo tozala na cordo kivuya pe
tozana ndeko mayulu pe tozana ngunza na biso ntoya de kimia nzambe ezana bino to kutani na poste ezali ko ya botika la brancher na RTFS 1 chaque lundi na 22h pe chaque vendredi na ngonga 11h wana na télévision na radio chaque vendredi na 22h pe mercredi na 21h au fréquence ezali 89.0 kimia nzambe ezana